Bande konangai na kombo ya lisanga oyo na biso babengi convergence pour l'émergence du Congo oyo eza pe kobundela mboka na bandinga ebele baza na kati ya diaspora esengelaki na kombo ya lisanga oyo wana toza na mwa liloba ya koloba pe mwa ndambo na oyo etali mboka oyo ya biso bande konangai tobundi mingi pasi leki na Congo mboka Congo ekomi passoire moto nyonso akokota ndenga lingi moto nyonso akobima ndenga lingi mboka oyo ya Congo ekomi mboka ya bapaya bakosala mosolo ebele bana mboka baka na kati ya pasi awa nakoloba na bino bandeko esika nyonso ya mboka Congo baza komimona te baza ko se retrouver te okotala batata bazangi misala okotala ba mama bazangi misala bana pona kofuta ta ba minerval ekomi pasi toza na situation moko grave sika bakomi kosala soki olingi nde opesa ya yo liloba bazali kosala o babengi intimidation na ba menace publique na manduki o isombami na mboka ya bana ya Congo ezali pasi pe ezali soni pe kosala mawa yango tozwi pe ya abiso liloba ata kotoza kona te na kati ya rencontre o esali ke bana ya mboka bafande sika moko po batala lolenge nini bakoki kobongisa makambo oyo etali mboka na bobangi ya oyo babengi mobeko likonzi yango peso biso pe toyi na oyo ya biso liloba mpo na kotia bango mokakoswa kasi mokakoswa bokozwa yango boye te na kosola liboso na bandeko ya biso babengi rassemblement bandeko oyo ya rassemblement nazaka pe moko wa bino elongo tango tokutani na Genval oyo babengi bino epa ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi tango abengi bino pona nini abengi abibo bino moko bomoni ndenge mboka ezali bomoni place to uti place to komi pesika esengeli bobima awa na liloba ya koloba esengeli tosala eloko nini bofandi mikolobe mibale bafuti bino bambongo te bobimisi ba résolution ya makasi ata kona koloba nazalaki wana mena chaka pe linzaka te batoyo bakumbi mokumba ya kobanga ba résolution wana boyebani toyebi pe bino toza na sima na bino résolution ezalaki claire le 19 décembre ezali mokolo ya suka ya moto babendi Joseph Kabila peuple noso aza sima na bino pe andimi yango bokomona tango bosololaki bodeside ezali décision bozwaki bino moko boye bopesi mbuta mutu asepeli parce que asa koy mobange alobi te bana bayeba eloko nini na bundela bambula na bambula pamba te soki ye azaki na posa ya kokoma premier ministre ya Joseph Kabila nde abenga bino te soki azaki na posa ya kotia ata mwana na ye nde abengi bino te nalobi bandeko ya ngai bajeune bakomata esengeli ata soki nzambe azwi nga mokolo mosusu bayeba ntina oyo ya bitumba esengeli babunda mpo mwana mboka na ye ya Congo place nyonso azali azwa bomoto na ye azala kuna na Bolobo azala kuna na Inongo azala kuna na Bumba azala soki ngambu ya Aketi soki ngambu wapi toloba ta bandekese to na Mweka kona moto oyo nyonso akoza na Rushuru to aza na Manyema to aza na Kalima to aza na Mbujimai to na Kananga aza mwana mboko esengeli ke azwa pe oya ye bomoto bomengo ya mboka wana epese bomoto na ye na lolenge nini asala mosala emonana abala libala elongo bani abota oya ye bana aloba Congo bana bango oyo Congo akamata mwana wana apesa ye oyo babengi nzoto kolongono apesa ye lolenge ya kokende kelasi
ya komi bele mape lobi asale la pe Congo yango bitumba oyo babengi état de droit donc mboka ya mibeko bino moko tango bofandi na cheval bobimi bozui makanisi bapesaka bino te bino moko nde bo décider c'est-à-dire biso nyonso tobeteli bino maboko makanisi oyo ya bino ekeseni pete na bandeko mosusu ata oyo bayaki te bandeko ya MLC na baninga na bango oyo basali front pour la défense de la constitution maloba eza be lolenge moko ata ke kibokondi ekesani eza déjà eloko moko malamu ezali place wana babengi yango kosangana babengi yango kosangisana te lelo bomoni pe oyo bandeko ya biso bamibengi majorité présidentielle na kosola na bango pe na sima bake basali oyo ya bango lisanga babimisi oyo babengi accord ya le 8 octobre le 18 octobre accord wana Joseph Kabila abengi yango feuille de route mais donc kamisi biso na kati ya feuille de route a nommé quand même premier ministre mais toza konaté parce que ezali 40 ezali tango nyonso babi mbeba na mbeba yango bomoni bandeko ya Senko balobi toza kokoma na boyokani babengi bofanda esika moko bana ya mboka Congo mboka eza ya bino mboka eza ya biso mboka eza ya bandeko nyonso bakomona pasi na mboka ya bango bango baza bangamba bato mosusu bakouta musika baza na kati ya bomengo esaka pesoni ifo esala ata mwa nkele yango tolobi boye awa tozala makambo ya kokende kosolola mingi te pamba te boyebi ke place oyo nyonso peuple azali aza kozela nde makambo nini bino bokoloba kona toza na bino confiance toyebi ke boyebi ke toza kozela et que ce n'était ezala be botosi ya mobekoli kondi oyo babengi constitution boko balola te mpona koloba bo balobi na biso il faut mettre un peu l'eau dans le vin mais ndeko na ngai ya rassemblement ndeko na ngai ya front pour la défense de la constitution botie mai ebele na vers na bino 20 za komona na susote vers na bino ekomi kaka ya mai bongo bokotia mai ti wapi o ngambo mosusu vino eza komonana yango toza koloba awa tokopesa bino ndingisa te toza nde na confiance place bozali bobimisela biso na bandeko ya biso baza kona na koloba pe ya bango sika makambo misato bozela bandeko ya Senko bacha bino ngo na monoko te pa balobi ke bino nde esengeli bo décider déjà bandeko nous sommes mindele tozali koloba ke bango basalelaka Kabila bazali na bino Sénat américain lobi Kabila mandat na ye eza kosila le 19 il faut akende awa mokonzi ya mboka France alobi Kabila mandat na ye kosila le 19 il faut akende Grande-Bretagne kona na Londres balobi Joseph Kabila mandat na ye kosila le 19 il faut akende bongo bino bana ya mboka boko kende kotia susu 20 mai na kati ya vino te wana boko finga biso pamba te soki esengeli to banga mobeko likondi bino nde bosali foti te koloba na ye ke bono organiser élection te ezali foti na ye abuki mibeko bino nde bolobi na ye te ke voilà sala bomela biso bandeko po tikana na bokonzi bandeko na bamboka balobaka mokonzi ya bato ya mokonzi
Bo soki ska mokonzi yo bato bazate oza mokonzi na eloko nini. Petango basi bapesi yo mandat esengeli obanga babengi yango mobekoli kondi, c'est-à-dire eza likolo na biso nyonso. Toko remue merde te po ya koyoka solo, mais esengeli pe to banga yango. Bano ba kotala biso bilembo nini tokolakisa bango ya bolingo ya mboko ya biso. Bandeko ya ngai bana ya Congo. Toko tika la komona pasi boye ti wapi. Toko tika la koyoka soni boye ti wapi. Toko tika la kobuka ka mibeko boye ti wapi. Esengo nini toko mona toliaka biso toliaka baninga mususu basa kabena kati ya pasi na bomengo ya mboko ya biso. Il faut ça la biso pe mwankele. Tozonga pe mwasima. Toyeba ke mboka oyo eza na possibilité ya kopesa mwana ya Congo nyonso mosala. Pesi nyonso azali azala kona na Manyema, azala na Lusambo, azala kona na Mbokolo, azala na ebite ngambo nyonso na Aketito na Itimbirito na ebite na Bujalato na Mobai Mbonge. Akozwa pe bomengo asepela bisolo nazalaka mwana Congo Congo mboka ya bosomi. Yango bosomi yango komo kende pe bato mususu pe biso to fadi to tika ka otala boy bongo tozali bozali ba politicien mpona nini yango to lobi ete tango bokobima kona bokobima boke pona kosola makambo bo misato oto kosela eloko ya liboso ko définir calendrier électoral eyebana. Et loko ya mibale kolobela makambo etali réorganisation ya seni po seni wana ezali ya faux. Il faut qu'on réorganise yango. Et loko ya misato pe ya suka koyeba lolenge nini ya kolobela transition durée nango pe moto ya kokamba yango aponama bena bino ndenge bozali place wana. Il faut akamba transition à partir il y a le 20 décembre na lobi malamo à partir il y a le 20 décembre de makambo bana ya Congo bakozela. Akokamba à partir le 20 décembre parce que le 20 décembre Kabila kozala les sous-soutés. Mandat na ye sili elingi koloba azali susu légalité donc ba mindele nyonso ba ko reconnaître ye susu te parce que ba lobi yango déjà a cause sous légitimité bongo sika tokobanga moto to tokobanga mibeko yango mibeko ngo basalela ngo moto wana asengeli nde azala na sa mibeko makambo tokozela na bino yango wana bandeko na ngai ya rassemblement na bino bandeko na ngai ya Front pour la défense de la Constitution na baninga na bino ba allié. Sika bandeko ya majorité présidentielle na bandeko nyonso bozalaki na accord na bino oyo bobimisi ya Union africaine. Toyokana malamu bandeko. Bandeko na ngai boza bato botanga. Nga na ko pesa bino ba conseil na ndenge ya botangi te. Boza bato boza mayele ebele. Kasi ngonga ekoki ya tosalela mayele wana pona mboka. Tolekisi pe mwa bangonga ebele bandeko na ngai ya majorité présidentielle na baninga na bino okana ko ba bino eloko moko. Joseph Kabila tango akena ba élection aye baki bino te aye à se présenter à lobby nazali candidat indépendant azaki muto pe perdre te parce que tolobi lelo bandeko ya PPRD bolo baka kaza cofondateur bola ke biso signature na ye boza nango te ndeko
pe alingaka te boloba yango mingi. Mais bino buza bandeko na biso parti eza ya bino pe perdre ton dimi yango. Mais tango bokomi koloba no ezali parti ya mokonzi ya mboka bozala ko sala bana ya mboka lolenge bolingi nde place wana mwa mbeba ezali bandeko na ngai. Mboka wana ezali ya bino, mboka wana ezali pe ya biso. Esengeli to fanda to yeba eloko nini esengeli to sala pona mboka wana pona bana o bakoya lobi baza na bilembo ya malamu. Lokola yé a signaté, mais il ne fait pas partie de votre parti politique. Tobo ite bo exister. Vous allez coexister ya solo. Mais na yete. Tala bokamati bo sangani na baninga bosusu. Bolobi nde to komi majorité présidentielle. D'abord, ce que tu tali bien en ndenge ya droit. Vous allez majorité présidentielle te boni ko kosa baninga boye bande konangai. Monsieur Joseph Kabila ne fait pas partie. Il y a PPRD. PPRD na baninga mususu ba mi bengi majorité présidentielle. Il y a déjà erreur. Mais tu connais la erreur wana te parce que bo sepe la comme wana. La preuve. Ezaliete na ye moko a adhéra jamais na plateforme na bino bo bengi majorité présidentielle. Linzaka na ezali te bande konangai. Au commande na bandeko ya rassemblement kolo baba o bazoko sala ba bibi babito sala ki connaît le rassemblement non baza léger parce que signature na bango ezate bato ya rassemblement baza ba o bataki linzaka bato baza na mama Eve baza iba na kati ya na bango ya baza ba o bataki pe linzaka bino PPRD na baninga na bino bo former soki majorité présidentielle boza na manzaka mais manzaka ya Joseph Kabila ezalité pambate alingite bolo baka tango boko boma mboko bobike yende apesaki ndingisa te ndingisa ba pesaka yango officiellement tango hôtel nzaka signature na PPRD linzaka ezalité na majorité présidentielle linzaka ezalité. Tango atala ba convocation oyo bokendaki na ndeko oyo utaki na Togo o bako benga Edem Kojo bofandi kona mbongo ya leta e bibi bino moko boyebi yango na bambulo mikolo bofandi bobimisi ya bino accord eza malamu mais ça ya bino eza ya mboka mobimba te. La preuve est que ata ye moko Joseph Kabila, lisusu ate linzaka te. Donc ya tchaka jamais linzaka. Mais bino bokoloba na kombo na ye. Mokolo yango akoloba na bino mais bino nde boza bazoba parce que bino nde bozo ligaka ko tcha kombo na ngai soko boko sa biloko oyo ko sepisa ngai. Na kobo yango lolenge nini. Bokoloba boni. Bokoloba boni bandeko na ngai. Il ne s'était pas engagé na PPRD avec sa signature. Il ne s'est pas engagé na plateforme na bino oyo bengi majorité présidentielle signature na ezalité boke bosisi accord bolobi o accord avec le président de la République linzaka na ezalité kaka bino moko bosaliti ba proposer un premier ministre achepe linzaka te na papier o et bimisi et nommé premier ministre bande ko ngai na yebi ke na mayele ko le kabinote. Mais place wana bongo ba pesa biso to ko sosola te. Est-ce qu'on nous a empêché de raisonner, de réfléchir et de penser? C'est ça les vertus d'un être humain. Oh, ils allaient différents na nyama nyama kanisaka te nyama mona kaka onyoso pona ye lelo tout de suite. Mais moto ndenge baloba pas un philosophe oyo Emmanuel Kant moto azali oya fandaka asosolaka akanisaka lobi pe lobi yango akanisaka pona baninga kasi bino bokanisaka pona banani ndeko na ngai tango oyo bolobi mwana oyo akobima tokobete masasi esengo nini bokoko bimisa maloba ya lolenge ndenge wana mboka wana ya yete mwana wana bandeko bana ruchu wana mboka oyo ya bango te bandeko bana losambo tokona na kote ya Mbujimai tokona ngambu ya Kamina
to na Kipushi to kona na Baraka na Bukavu mboka na ya bango te bandeko ba kona kote ya Mbokolo bato baza kote ya Mangobo to kona na Aketi mboka na Itimbiri mboka na ya bango te bandeko Basankusu bandeko Matadi ya Kimpese to ya Inkisi koma Ekisantu to bandeko Mai Ndombe bandeko baza na Ngungu bandeko na bapende ya Ngungu to kote ngambo ya Yasa Lokwa mboka na ya bango te bongo bango bakolo mpona mboka wana mukonini bandeko na ya Mangai bandeko na ya Bunia bango mboka na ya bango te tango bino bozolo bano bozo salela mutu moko mais mutu ngo pe azo tika bo salela parce que bozo ko pesa bo konjo ya sana yango te tala bandeko na ya majorité présidentielle na bino bo utaki na nini boza bandeko na biso esengeli sika bosolo na bandeko na bino malamu nzamba pesa bino babi boania la sagesse de défendre boko ya bino boko solo la pona makambo to lobi misato pambate Joseph Kabila ye moko na congrès à lobi je respecterai la constitution mais bon ça les ça y est le bana mokondi yo bimisaki maloba oyo bimisi ezali force de loi pendant que ozali na légalité biso moyen to sala ezalité parce que le 19 il faut longba si kabino boko fanda pa mate boza pe bana mboka basango bakotala bino bana bakotala bana ya mboka Congo esika yo nyonso bazali bakotala tokotala eloko nini makambo makona pamba te Congo mobimba ezana ngonga ya kofanda na Joseph Kabila a le 21 te bandeko pamba te tango bino bokanisi ke boko boma bato yo baza bana ya mboka pona ko sala moto yo ayebi ke mandat na esili bososola bino moko makambo ko ya bososola bino moko makambo tango yo ba mindele oh, il y a les 3 pays les plus puissants na katia conseil de sécurité basi balobi mandat na ye esili bino bolobi non tozako ko fandi saye bande ko bososola na mayele koleka bino te mais ça ko sala pasi Congo mobimba moto kolala te de konangai wana Congo majorité présidentielle les aka combo mais molimo eza pas na yo eza molimo nzambe nzamba soso na kati na yo ebele ko esengeli pona mona mboka na yo esengo eza la kaka te batata mususu kaka pasi misale mona na kate ba mama pasi ko futela bana minerval pasi ba kelasi ya bana ba komi koteka yango bino bo fandi kaka bobi non kaka ye wumela mwankele sala te poni ko bimisa biso maya na miso tango nyoso pande ko na biso esala pe mwa soni yango mwanda mona linga ikoloba pe na ko beta lisusu sete toko zela makambo misato bon définir biso calendrier électoral toyeba yango bon réorganiser CENI bon suspendre cour constitutionnelle et puis bon pona na kati na bino moto yo akoki ko diriger période ya transition balobi kaka bo pona Etienne Tshisekedi te bokoki pe ko pona ngambo mususu moto mususu mais où te pa na bino ndenge bo fandi wana moto wana à respecter période wana o période auto sengi ya transition na makoki nyonso na calendrier emonani
tolobi boy pena koloba na komona nzambe les 20 bana ya Congo bazana ba technique ebele oyo bo na moni ebele polobi ke tango bokobima bobimisa bana na bino te bokoya kolela c'est-à-dire yo za ko sepela olobi na koboma mwana ya moto po aza oyo ya yo te osepeli oboma mosusu po lia mbongo osepeli obilie mbongo wana tango matanga eza na ndako mosusu yo ya ndako esengo okolia pe mbongo penza okoka esengo okamata mapinga ya mboka o esengeli et défendre nation libanda contre ba envahisseur contre bato bako okamati bango pana kobundisa baboma bana ya mboka pe osepeli olobi non 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 ne sortez pas parce que c'est non c'est-à-dire que on dit oyo esclavagisme boumbu oyo eleki nyonso ezali boumbu ya kobo ya moto aloba oyo ya eliloba empêcher l'expression du droit de l'homme. Bandeko, terminé. Moto ko empêcher moi na Congo à s'exprimer azali lisusu te. Tango azako bima, ezape pona yo ozana majorité présidentielle na yo bana, ezape pona yo ozana rassemblement, ezape pona yo ozana front de la défense ya constitution. Ngonge koki ya to sangana. Tango yo basango basali ki to sangana to fana na bomoko, c'est-à-dire bazako zelande bino bopesa. Tango bosali wana babi oh bana Congo bayokani mabeto malamu. Toko zelande yango wana. Nzambe azala na bino na kati ya rencontre wana ekende malamu ebima na mai tozali kozela, c'est-à-dire que oyo ekosalama après fin il y a mandat, il y a Joseph Kabila le 20. Parce qu'après le 20, Makambo, non, 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 tozelana nous mokete. Parce que normalement, Azaki Motomoko a sengela ki akangama. Pour abuki ou babengi, mobeko li condition qui pesait tozalaki. Na mboko ya mibeko ndi akangami. Pambate bakoloba, boni, organiser ba élection te. Pambate ce qui me permettre que à l'écart, bozali kofinga bibembe ya bandeko bakufaki le 19, le 20, na le 21 janvier 2015 bakufaki pona nini pona modification ya nini ya période électorale yango bende boko sala lenge mususu terminé bandeko na ngai na kopesa bino ndingisa te parce que dans pamba